Est-ce que oyebi à combien maman Marie Mwilu azali ko sanda azali ko lendisa milimo ya bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani? Est-ce que oyebi à combien maman Marie Mwilu à chaque fois azali ko leka na ba paroisse tangu batu bazali ko mona ye bazali ko tala ba grandeur ya komi kitisa bazali ko tala ba grandeur oyo tata Fumalongo azalaki nango bazali ko mona ya solo ete a mama Mwilu azali ya solo mama ya bolingo azali ya solo na mutema ya ba maman. Est-ce qu'il y a combien plus forte raison mutema oyo mama Mwilu azali na yango? Est-ce que mama Balenda mutema oyo mama Mwilu azali na yango oyo bandi minyoso bazali komona ete mama Mwilu azali ya solo ko ekarne ki kimbangisme oyo ba papa bate ya kibiso parce que azali moto oyo alobaka mingi pamba te et soki azali koloba maloba na ye azali toujours cadré na idéologie ya kimbongisme oyo ba papa batikela kibiso ya koloba ete azali kolendisa mitema ya bana ya tata Simon Kimbangu. Et na matière na ye ozali komona ba potentialité oyo ba papa bate ya kibiso, c'est-à-dire ozali komona ya solo ete mama oyo azali moko ya bana ya ba papa oyo ba yekolaki vraiment likambo oyo ya tata Simon Kimbangu na ndenge ya bokebi. Tango azali koloba na kati ya église ozali ko sentir que il a la maîtrise ya doctrine na biso. Et grâce nini oyo biso bandimi tozali ko sala ye parce qu'il est né dans la famille. Et lelo oyo maman Mwilu Marie azali la seule conseillère ya mokonzabule tata Simon Kimbangu oyo a respectaki ba code spirituel oyo ba papa basikaki. Soki otali na maloba ya maman Mwilu Marie okomona ya solo ete maman Mwilu Marie azali koloba makambo oyo ezali na nzela. Maman Mwilu Marie azali koloba makambo oyo ezali kobala na doctrine na biso. Azali mutu ya kuwelela te, azali mutu ya ba conflit, azali mais okoteli na nzela nini sur base kulimbisi batata ba mama parce que makambo oyo ya solo ezali ko sala passe sur base ya quelle doctrine ou bien enseignement oyo yo ozui oyo tokoki koloba ete mama na biso mama Balenda azui enseignement moko accéléré oyo a comprendre makambo nyonso ya lingomba mbala moko et lelo akomi na mpifo pouvoir ya kotia lisapi epai ya mama Mwilu Marie oyo azali ko incarner ba potentialité ya lingomba ebele oyo azali ko incarner kinkulu na biso ba kimbongiste. La seule, je dis bien, la seule conseillère directe ya mokonzabule tata Simon Kimbangu oyo azali kopesa ye maboko na mboka ya Kisasa à ce qui concerne l'évangélisation parce que tango azali kozwa maloba azali koteya bandimi baza koseleki. Maman Francisca Balenda toyebi ete yo obangaka te, toyebi ete ozalaki moto ya bakwiti, toyebi ete ozalaki moto ya baclub, ozalaki moto ya baboîte de nuit, ozalaki momeli masanga, ozalaki moto na bikobo, ozalaki moto na soloka. Parce que soki otali ba photo na yo nyonso ozali komona ba tatouage partout, ba makambo ndenge na ndenge et ezali kolakisa ya solo ete ozali ko mériter vraiment ba procédure normale oyo ezalaka ete bolandela yo po obongwana ya solo. Parce que oyo ezali na kati na yo ezali kaka na monoko te kasi ezali na makila. Parce que na ba soloka oyo tobengaka yango ozali na ba soloka na kati ya nzoto na yo. Yango biso tozali toujours ko interpeller na bambuta ete bambuta bayeba yango ete autoroute oyo bango batracé na kati ya lingomba ya koloba ete meme bameli masanga bozali kozwa bango bokotisi bango na kati ya lingomba ende lolenge bokotisi bango na kati ya lingomba bopesi bango accès ya kokoma na niveau ya koloba ka makambo oyo ezali ya lingomba. Biso soki tozali koloba parce que nous avons la maîtrise ya doctrine na biso, nous avons la maîtrise ya idéologie na biso, nous avons la maîtrise ya éthique kimbo principe et méthode ya lingomba na biso, nous avons la maîtrise.
Tango Mama Balenda azali komela masanga, biso tozali kokota ba soirée. Tango Mama Balenda, Francisca Balenda azali kosala kindumba, biso tozali kokota ba soirée, ba église ya tongo, tozali kosala ba beko, tozali kokende ba lutendele, tozali kokende ba plateau de bateke, tozali kosala mosala ya tata Simon Kimbangu na kati ya sacrifice. Mama Balenda, tango azali komela masanga, tango Mama Balenda azali kosala kindumba, biso tozali kokota ba soirée, kotubela, kosenga na bolimbisi, koyekola liturgie, koyekola doctrine, koyekola principe et méthode, koyekola lolenge ya biso bandini, kosala ba différence pratique ya koyeba kotosa mibeko bolingo misala. Tango Mama Francisca Balenda azali komela masanga, biso tozali kolanda mokonzabula azali koloba, tozali kokoma, tozali kosala pe ba analyse ya koyeba profondeur ya makambo oyo mokonzabula azali koloba sur le plan spirituel. Tango Mama Francisca Balenda azali komela masanga, batata ba mama, biso tozali koyekola lingomba, tozali koyekola makambo ya lingomba na biso. Et avec différence, il y a une année, Mama Francisca Balenda, Bokoti Selie Wapi, Aouteli Wapi, sur base de quel principe et méthode, sur base de quelle idéologie qui m'bongit, sur base de quelle Oyo Tubenga Kayango Kinkulu Nabiso, Mama Francisca Balenda, Naekar, il y a une année. Naekar, il y a une année ou une année et demie, Mama Francisca Balenda, Abanda Kolobela, Makambo ya Lingomba, et azala expert nakati ya famille essence pona koyeba ete oyo azali kosala mabe, oyo azali kosala mala, oyo azali kosala mabe, et jusqu'à ce que akomi na pifo nguya ya kotiaka ba conseiller direct ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Misapi.